ndenge ezalaki liboso ke bana ya ba réfugié na bana ya bato ya ngunda bapesaka bango ba certificat de naissance te soki babotami en Afrique du Sud, makambo ebongwani eza lisusu bongo te. Jugement ya High Court elobi bakobanda kopesa bino. High Court elobi il faut homme affairs abanda kopesa mikanda ya mbotama. Elingi koloba teke soki bapesi bana na bino ba étranger, bana na bino ba réfugié, bapesi bango ba birth certificate, ba certificat de naissance, automatiquement bakomi ba sud-africain. Non. Ezali bongo te bayike bana mbo. Ba juge High Court balobi ke bakopesa bana na bino mikanda ya mbotama. Ezala yo parent, maman, papa ozali na mukanda te to ozali illégal, kasi mwana na yo oya botami awa na Afrique du Sud azali na droit ya kozwa mukanda ya mbotama, anto birth certificate, anto certificat de naissance. Babakisi lisusu boyi bana bakoki kozala ba victime ya ba illégalité ya ba parents na bango te. High Court elobi boyi bana bakoki kozwa masumu to kofuta masumu ya ba parents na bango te. Soki ba parents basalaki masumu ezali te bana bafuta masumu ya ba parents. Soki parent aza illégal to mukanda ebeba to aza na mukanda te na Afrique du Sud, elingi koloba te ke bana oyo ya boti en Afrique du Sud bafuta masumu wana na kopimela bango mukanda ya mbotama anto birth certificate. Birth certificate to certificat de naissance yango nde ezali ko prouver ke mwana oyo abotami to mutu oyo abotami ampe abotami na pays songolo, na ville pakala, abotami na mokolo songolo, na ngonga pakala, na date songolo, abotami na hôpital pakala, pombo na ye songolo, sexe na ye pakala. Ba détail nyonso oyo yango nde ezali kosala birth certificate to certificat de naissance. Yango nde ezali ko prouver existence ya mutu devant mibeko. High Court elobi bakoki kopimela mutu droit ya mukanda oyo ezo prouver naissance na yeti. Oyo ezali na birth certificate. Yango nde ezali kolakisa existence ya mutu, identité ya mwana, identité ya mutu. High Court epesaki jugement to ordre na Home Affairs boyi. 1. Baebisi Home Affairs il faut apesa bana nyonso ya ba étranger oyo babotami awa na Afrique du Sud birth certificate to certificat de naissance. Ezala bana oyo babotama kala mais bapesaki bango birth certificate te suite ya ba illégalité ya ba parents na bango, il faut Home Affairs apesa bango ba birth certificate to mikanda ya mbotama. Ata ba oyo baboti ento ba parents baza lisusu awa na Afrique du Sud te, babima bazonga bamboka misusu me bana batikali awa babotama awa, soit ba oyo ba parents bakufwa bana baza ba orphelin mais bana babotami awa. Juge alobi ke il faut Home Affairs apesa bango nyonso ba mikanda ya mbotama to birth certificates. Mais pona ba parents bazali te awa na Afrique du Sud soit bakufa esengeli ba prouver ke babotamaki awa na Afrique du Sud. Mais oko prouver ndenge nini ke obotamaki awa na Afrique du Sud, soit oko prouver ndenge nini ke mwana na yo
abotamaki awa en Afrique du Sud soki ke bapesaki yo birth certificate ya mwana te. 1 esengeli olakisa oprouve to olakisa carte ya clinique. Omoni tango bana babotamaka na Afrique du Sud boyebi ete bana bakendaka na ba clinique na ba hôpitaux. Tango bakendaka kuna bapesaka bango ba carte ya clinique oyo ezali ko contenir ba identité na bango à tout moment. Tango ba mama bino mama boyebi makambo na zolo ba bien tango bomemaka bana na kati ya ba clinique bo présentaka ba carte wana ezali moko ya kolakisa ete mwana abotamaki awa akolaki awa pamba te abandaki koya kozwa kisi awa to kosoigner awa wana ezali elema liboso oyo koki koprouve nango ke mwana abotamaki awa soit obotamaki awa. Ya mibale ezali soit mikanda ya bisika bana batangaka neti ba ya kelasi ba école ba report ba bulletin o nyoso to ezo prouver que mwana botamaki awa eza ba mibale ya ba élément oyo koki ko prouver et soko memi yango na home affairs oko lakisa ete mwana botamaki awa et selon jugement ya court esengeli bapesa yo birth certificate to bapesa mwana na o birth certificate ozala legal to illégal. Bayike bana mboka ba juge high court balobi ke birth certificate to certificat de naissance bakena mozindo pona ko justifier pona nini bazui jugement o balobi birth certificate to certificat de naissance yango ndezo prouver que mutu abotami, mutu azo existe, mutu wana azala citizen antote, azala citoyen Afrique du Sud soit étranger, mais mutu soki abotami azali na droit ya mukanda ya mbotama o ezali kolakisa existence na ye. Birth certificate yango nde ezali kolakisa ke mutu azali azo existe devant mibeko ya Afrique du Sud soit devant mibeko ya monde mobimba. Ozala citoyen sud-africain soki ozana birth certificate et kozala difficile ozala na identité lokola sud-africain et l'état ko reconnaître yote. Ezala yo mwana étranger to étranger obotami awa ke ozana birth certificate l'état ko reconnaître yote. Mingi bakotuna nga pona kolobaka me mwana mama kalanga journaliste d'investigation kasi pona bana na biso babotama avant mais bapesaki bango ba birth certificate baza déjà mikolo ezali ndenge nini l'état ebi bango bia ebi bango te. Bayike bana mboka bana na biso oyo babotama awa baza déjà mikolo mais bazwaki ba birth certificate te ya Afrique du Sud l'état ya Afrique du Sud a ebi bango te. Elingi koloba te ke bazo exister te, bazo exister, mais selon ba loi, ba mibeko, ya mboka Afrique du Sud, l'état sud-africain azo ye ba bango te, existence na bango ye azo ye bango te. L'état azo parvenir na ko yeba identification pe existence ya batu a partir ya ba birth certificate. Po birth certificate yango nde kotinda ete soki mwana koli soki aza étranger, soki aza na posa ya ko apply citizenship Afrique du Sud asalango soki alingi et que soki azali mwana ya sud-africain to citoyen sud-africain birth certificate na ye automatiquement ezali identité na ye. Donc certificat de naissance yango nde ko prouver que mutu abotami mutu aza ko exister. Ba juge babakisi lisusu ke elingi koloba te ke soki bapesi bana na bino ba étranger, bana na bino ba réfugié, bapesi bango ba birth certificate, ba certificat de naissance, automatiquement bakomi ba sud-africain. Non. Ezali bongo te bayike bana mboka. Ba juge babeti sete siri yango. Mpona sa confusion te ezala na kati ya ba étranger, ezala na kati ya ba citoyen sud-africain. Soki mutu alingi akoma citoyen sud-africain soit azwa citizenship ke azali mwana ya étranger abotamaki awa bapesaki birth certificate wana ezali processus mususu à part
oyo nakoya mbala sima na épisode mususu pona komanyolela bino. Donc communauté congolaise anto ba congolais Afrique du Sud anto ba réfugié oyo babota bana awa na Afrique du Sud selon mibeko ya Afrique du Sud mwana wana to bana wana soki bakokisi 18 ans d'âge selon ba loi Afrique du Sud, constitution Afrique du Sud bazali na droit ya ko apply soki balingi nto soki alingi akoma citoyen sud-africain to azwa citizenship ya Afrique du Sud akoki ko apply soki akokisi 18 ans d'âge akomi majeur akoki kozwa décision ye moko soki aponi ke non naza na posa na zala sud-africain esengeli apply bana ya ba étranger nyonso ezala bana ya ba réfugié o bazana se ya refugee act ezala bana ya ba étranger o bazana se ya immigration act donc moi no nyonso to abotami awa ke ba pesi birth certificate akoli akokisi 18 ans akoki ko apply citizenship soki alingi kasi esengeli kozala na ba dossier ya ba parents obotami awa ozana birth certificate okokisi 18 ans olingi o apply pour na citizenship Afrique du Sud esengeli ozala na ba dossier oyo eko motiver eko booster application na yo et parmi ba dossier eza il faut zala na dossier ba parents na yo obotamaki oui mais obotamaki pa banani ba parents na yo bazalaki banani bazalaki ba réfugié to bazalaki ba demandeur d'asile to bazalaki ba salam sikas soki bazalaki ba salam sikas soit ba etra ba réfugié est-ce que ba chaki on a ba dossier na bango yango toko beta mbela toko beta sete si ba papa ba maman ba parents bochaka bana o bozobota awa na kati ya ba dossier na bino oza réfugié oboti mwana na kati Afrique du Sud chaye na dossier na yo sala family jointing ozali demandeur d'asile oboti mwana awa olio chaye na ba dossier na yo yo ozali kokende ko chaye na ba dossier ya mayuya na mikanda mayuya ezali mabe makasi donc bayike bana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo à partir ya fondation ya ba dossier ya ba parents oyo tango mwana azoko kisa 18 ans yango nde ko faciliter ye ko apply nto kozwa citizenship soki alingi kozwa yango ya Afrique du Sud donc ndenge ezalaki liboso ke bana ya ba réfugié na bana ya batu ya ngunda bapesaka bango ba certificat de naissance te soki babotami en Afrique du Sud makambo ebongwani eza lisusu bongo te jugement ya High Court elobi bakobanda kopesa bino High Court elobi il faut homme affairs abanda kopesa mikanda ya mbotama to ba certificat de naissance bayike bana mboka mais homme affairs akobanda ko appliquer jugement oyo kan est-ce que ndenge High Court epesi jugement epesi ordre epesi mitindo est-ce que homme affairs akobanda ko apply yango mbala moko na koyebisa bino ete ezali bongo te mpamba te homme affairs il faut azwa temps na ye mpo abongisa ndenge nini ya ko appliquer jugement oyo est concerné via bato ebele via ba réfugié belé via bana ba réfugié belé via bana ba salam sika sebele via batu yangunda pe bana ya batu angunda ebele alors ezali application oyo esengeli o mafeza zwangunga naye mpona ko bongisa lolengeni na ko appliquer yango High Court apesi o mafez une année et puis 6 mois ampo abongama
Donc, après 18 mois, to une année 6 mois, oyo aikote pesi na oma feza bongisa, akobanda akodélivrer ba birth certificate na bana ya ba réfugié, na bana oyo babotami awa soit na ba para bazana mikanda te, soit mikanda ebeba. Donc, bana oyo baza déjà mikolo oyo babotama wa, mais bakomi mikolo, mais bazwa ki birth certificate te, bango pe bakozwa. Ata bana oyo bazali sikoyo kobotama mikolo oyo bango pe bakozwa. Ata bana oyo bapara na bango bazali susu awa te, babima mboka bazonga batika bana awa, me bana babotama awa bango pe bakozwa. Ata bana oyo baboti bakufwa, bapara bakufwa me batika bango, me bana ngo babotamaki awa bango pe bakozwa. Oma Fez azali na une année plus 6 mois, total 18 mois mpona kobongisa balwa na ye, mpo ete azala na facilité ya koservir bato nyonso oyo na kati ya bakategori nyonso oyo nauti kotangela bino, bayeba na kozwa ba birth certificate na bango mpona bana oyo babotamaki awa. Donc, baparent, biso baparent, bino baparent, batata, bamama, bandeko wa bolingo, surtout bamama, bozala lisusu na inquiétude te, bozala lisusu na souci mingi te, bozala na stress te, makambo ebongwani, espoir eye, bokende kosalisa mikanda ya mayu ya te, bolanda penzela ya mikanda ya mayu ya te. Mikanda mayu ya ezali mabe po na bino pe po na fitiri ya bana na bino. Bajije haikot balobike bakopesa bana na bino mikanda ya mbotama. Ezala yo parent, mama, papa ozali na mukanda te to ozali illégal, kasi mwana na yo oya botami awa na Afrique du Sud azali na droit ya kozwa mukanda ya mbotama, anto birth certificate, anto certificat de naissance, soki ke abotamaki awa, anto abotami awa na Afrique du Sud mpambati. Birth certificate to certificat de naissance yango nde ezali ko prouver ke mwana oyo abotami to mutu oyo abotami, mpe abotami na pays songolo, na ville pakala, abotami na mokolo songolo, na ngonga pakala, na date songolo, abotami na hôpital pakala, pombo na ye songolo, sexe na ye pakala, ba detail nyonso oyo yango nde ezali kosala birth certificate to certificat de naissance. Yango nde ezali ko prouver existence ya mutu devant mibeko ya mboka. Bajige babakisi lisusu boyi, bana bakoki kozala ba victime ya ba illégalité ya ba parents na bango te. High Court elobi boyi, bana bakoki kozwa masumu to kofuta masumu ya ba parents na bango te. Soki ba parents basalaki masumu, ezali te bana bafuta masumu ya ba parents. Soki parent aza illégal to mukanda ebeba to aza na mukanda te na Afrique du Sud, e lingi koloba te ke bana oyo ye aboti a na Afrique du Sud bafuta masumu wana na kopimela bango mukanda ya mbotama anto birth certificates. High Court elobi bakoki kopimela mutu droit ya mukanda oyo ezo prouver naissance na yete, oyo ezali na birth certificate yango nde ezali kolakisa existence ya mutu, identité ya mwana, identité ya mutu, eza identité pona citoyen sud-africain. Birth certificate automatiquement eza identité na ye. Mais pona bana ba réfugié, pona bana ba étranger, pona bana ba ngunda,
birth certificate oyo balobi bakopesa bana na bino ezali identité oyo ezolakisa ke mutu abotami, mais elingi koloba te ke automatiquement bana na bino bakomi citoyen sud-africain. Po bana na bino o babotami awa baza na ba birth certificate soki balingi bakoma citoyen sud-africain esengeli bazela après 18 ans. Soki bakokisi 18 ans wana nde bakoki ko apply pona kozala to kokoma citoyen sud-africain. Donc communauté congolaise baike bana mboka ba congolais Afrique du Sud oyo nde détail ya court order oyo ebimi na high court mpona bana ya ba réfugié mpona bana ya ba étranger espoir ezali oyo nde nyonso na yaki nango mpona komanyolela bino na pokwa lelo e na banzi ete bokososola yango na monoko ya bakoko na bino to na moko ya monoko ya bakoko na biso o ezali lingala. Bobosana te ko s'abonner, ko liker, ko partager. Ezali lolenge na bino ya encourager biso toko bana kosala bino musala. Ezali pe lolenge a été bozala au courant na updates na makambo nyonso to etali ba réfugiés en général. Bato angunda, ba réfugiés bazana stati, ba Newcam, bato apil, bato mass live, o nyonso tout etali ba réfugiés. Tozolo belango awa mena émission na biso to solo la biso na biso bo partager émission bo sala ete comme la moutonyo stoaza réfugié et comme la moutonyo stoaza parent aboti awa na banziete ako comprendre yango malam bayike bana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo ngana bino tomona ni mbalasima nazali Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga ampe tomona ni goodbye.